des problèmes ezaki. Naza muto na défendre IDPS à Tshisekedi. 15 millions zongisa. Ozwaki yango po na nini? Ekomi na ba compte souterrain po na nini? Na loba na yo. Otinda jeno mwa finganga kamera yo. Zongisa 15 millions. Soko zongisa yango te etali. Mbongo bata pepe. So de muto komo kata. Osimbisa. So lelo soki kamera zongisi ndongo zotanga kamera lelo soki mbongo wani zongite yo taka congolais ni nango bozo préparer. Il va démissionner. Ba okanga ba ochana kaso. Non, non, c'est possible. Ngana ça. Bino bomona ngalo kola mona pema na ba 20 wa. Ngana loba makamu, na loba na fatigue bilonga kaleza late, asala biki rouge te. Oyebi ke bato ba kombatanga na IDPS obo, na moni bango ba soldate. Ngana loba, yo yebi mission tout ça là. Biki rouge samati. Mbongo kamera zong sango. Tozwaki déjà kamera nga au Kenya. Na parti na biso na minute nga Tshisekedi. Na komo lingasko na salasi. Bozu moi grâce après boke do taba titre mabe. Mais bozu grâce au yo sang interview. Na komo de Tshisekedi. Na senga ngo paye. Oboya nga na kende poto. Oloba na tika na dirige parti. Réaction dans les attaques la muka babima na balabala babima na balabala c'est leur droit. Babeta ba gazte. Basungabi maiki mukebanya. Botika mutana kashona bandolo ba maluba mabesi. Abima na ye abanda be mission na mesana koloba. Omoni so amelia gagner abando finga fati. Tokipe. Nazo senga liberté dans l'immédiat. Au nom du président de la République, tant que gardien du temple de la démocratie, va libérer pour baroya ko PC gaz. Je déclare ça. Donc, je crois bien, lobby na cash. Babilo koa ba okanga.